Mbote na bande kolona sur Kuli Media TV. Mbote bisika nyoso bali na banda kuna bino na betando ike na bino. To mona ni susu lelo parce que tozaki na moi lisolo moko ya kobeta. Lisolo moko basé sur une histoire vraie. Et les cas qui a quelques années na bamboka na biso kaka ya Paris ya Europe. Bande konanga masolo mingi beta maka na kati ya mokili oyo misusu balobaka eza ya solo misusu pe balobaka eza ya lokuta. Mais oyo ezali histoire vraie. Oyo nyosa ngi okolta na archive ya aéroport Charles de Gaulle na Roissy akokuta lisolo oyo. Mais avant to banda lisolo na biso na ngana pesa moi conseil. Moi conseil que tout est. Ngana tuna moi mutuna. Croyez-vous à la sorcellerie? Est-ce que l'imaka que kibondo kiezali? Est-ce que bondimaka que ba esprit mabe existera pe na mokilio? Est-ce que bondimaka que makambo ya mabe ko atteindre mutu oyo nzamba sali? Voilà ma question yo na rosenga après émission na biso batu ba répondre nga moi muke na ba commentaire oyo ba komona na ba réponse wana. Voilà, donc tobandi lisolo na biso. Nous sommes en 1979 dans le ciel de la France. Ikolo ya France. En 1979, avion Moko, Air Makana, Ezakoya. Direction Nango, Akitana aéroport ya Roissy Charles de Gaulle. Mais il se fait que bateau va faire un tour de contrôle. Na Roissy Charles de Gaulle, bazar na programmation ya ba vol nyosoyo. Il faut équiter en France et puis outil ouais. Mais ba moni que la katia ba radar na bango. La tour de contrôle, bah, avion Moezoya, il est 22h37, mais tout ça, le programme, il y a avion hôtel, tout contacter, bah, on dit contacter avion, avion a pu répondre. Non, biso tozali Air Makana, tozo qui na Charles de Gaulle chez Bino. Mais na minute oyo bozoya bobiso toza programme na binote mais na minute pe de tozawa il faut to kita. Oh ça va bozwa piste 8 côté à secteur C ya Roissy. OK. Air Makana et Kiti pendant na Roissy. Mais ti azoro kita bazaro mituna mais Air Makana eza ya mboka nini parce que mboka moko te na mokili okomona o Makana. Bon, et cause à combat société, mais société mon côté tous en a un répertoire na bisoa société aérienne na combo ya Makana. Bon ça va problème mais avion au pays Kiti na mo. Na kati avion il y avait que 2 personnes. Pilote kaka na copilote. Oh. Bayambi bango pe, batuni bango pe bon, bino boye suko boye programme telo côté boye osali. Côté non, biso toye la France, c'est pas la première fois que tu vas la mais l'autre toye dans l'avion. La France, parce que tu as moi 2, 3 et l'autre au ça rapidement la France. Et puis après tu as une biso. Vous avez un passeport, PC un passeport. Vous avez une identité, PC une identité là-bas. Ok, problème est on va tout vérifier. Le temps de vérifier Maramutu, beaucoup vandana, salle d'attente oyo, ils ont prévu pour n'avoir équipage et outaka, ipa inavipai. Bandeko na bolanda likambo yo za koleka. La katia Roissy Charles de Gaulle plutôt, na 1979. Mindele bakamwa. Ba compagnie ba pilote na copilote on a mis balé.
ti na salle d'attente ya ba équipage ndenge utaka bamboka bipai na bipai babi monsieur bovanda wana bozela awa tozo vérifier ba identité na bino na ba passeport et puis topesa bino accord na biso soki il faut kopesa accord pour bokota pour boya pour récupérer avion. OK. Ba mindele ba baluki bazongi na ba bureau na bango pour basa ba contrôle. Ils eu bango à peu près une demi-heure. Ba benga place boye elorote. Ba benga place boye elorote. Ah, tabosani. Entre temps batuna e bango bo uti wapi. Ba bino to uti na République du Congo. République du Congo eza Congo Brazza. Donc ba uti maya ba yeti Roissy. OK. Ba contacter ba autorité à maya. Mais boye bisa biso nanu Air Makana, ils ont la société Nini, tout ça, Banini. Air Makana biso to bien monté. Oui, bien monté, biso to zana batumi balé awa, ba auto comme à 22h45. De contacter bango à partir de 22h37, bazaki sur espace na biso aérien. Si ko to contacter bango poto ba éventuellement ba outi wapi, ba kiti awa, to yebi ba yebisi so ke ba outi Congo Brazza, c'est-à-dire République du Congo. Donc, bah, décoller qui n'a maya, il y a à peu près 8 heures du temps, bah, il en tout cas, biso na manifeste na biso awa na Congo, tous un avion mogoté Air Makana et décoller qui awa, ni na 15 heures, ni na 16 heures, ni avant, pour 8 heures du temps. Donc, c'est supposé que bah, 14 heures, par contre 22h45. Donc, tous un à mon côté décoller qui à partir à l'aéroport na biso Lelo, en destination à France. Et bon, chef à tour de contrôle, na chef à sécurité à Roissy. Ah oui, bon, beaucoup de la nous les deux équipages, le bateau a mis balai équipage à Makana, Bayana no a beaucoup de tout n'avons sous la question bien parce que ma rambo est tout le monde en clair. Bande Konarai, Mundele a ça l'avion, Mundele. Mais à Koutana ma rambo boité. Azala ba mayele belé a bongola ba mayele mususu ya ye moko ya gindoki a tchango na service ya bato mais ya boya kuta na ngote bande ko na boyo ka lisolo ba comité na salle d'attente ya ba équipage ndenge batika ki bato wana ba kuti salle d'attente vide. Oh mais bato ba ki wapi salle d'attente ya vide. Or na salle d'attente wana porte moko ezate. Seule porte ezawana eza porte ba côté sakila bango, ba côté saki bango. To so bimi na porte wana, porte elandi la pembeni wana eza porte à toilette. Pour na ba équipage au cas où ba na besoin de toilette, salle de bain zakuna, toilette tout ça banine. Et puis après sorti dans eza couloir à moulayi, ezoya porte ni na gauche ni na droite, 10 places douane ezalaka. Donc ça veut dire so ba bima ki wana bakoyan tout droit na douane et batu ya douane ba bouger té bazali wana depuis ba soda bazawana c'est-à-dire la police française zawana na douane et puis bateau ba ki parapé marambota la ba valise ya douane ba douanier bazawana batu ni bango pe question mais bino bo moni bateau ba bimi awa tonne bo mona bateau to kota ina 8 mona les deux personnes oui bazara kuna ba bimi awa te ba bimi te oh mais bino bo se déplacer tonne ba to uti kuna bazate oh mais attends c'est pas possible. Biso to telemia to bouger ata mukete parce que justement to zela avion moko ezo uta Nigeria ba passager ba ko bimela kaka awa équipage nango pe ko bimela awa donc biso to zawa na service déjà ça fait plus de 30 minutes donc ba oyo kutu to kuta ba longwa ki awa ba biso mto remplacer bango do ba mutute abimia parce que manifeste yango ya ba déplacement nyoso na ba passage nyoso zo le cas bazate oh. Mais bah oui, bon, ça va, problème est été. Bon, tinda sukoyo équipe ya sécurité, bah qui n'est que sécuriser avion na bango. Pour au cas où pour te bien dans la situation na bango te, le tantôt luka bango na kata Roissy pour Roissy et zara souka na territoire et zara quoi ville mobimba et à monene trop. Dans le temps ba luka bango peut-être ba bungi na kati tout ça, on ne sait jamais. Équipe batinda ki bandeko na ngai ya sécurité bake sika avion et télémaki o batika ki ya montango équipage on ekomaki
bande konanga ibo bakuti avion ezate olimbisanga bakuti avion ezate avion esi elimwe oh botalaka mundele a mutu alingaka ayeba likambo mpena ndenge ezali toza na Roissy Charles de Gaulle na Paris na mboka ya France oyo lelo ekomi 7e puissance mondiale mais lero ezali kutu 5e donc bozo imaginer que niveau ya sécurité za mboka po okota na espace na bango ya likolo okita na mboka na bango ezala suka babi non c'est pas possible DC-10 ezalaki awa etelemi awa DC-10 oike wapi baluka na kati ya bandi aérogare nyonso eloko te babi non oyo ekomi makambo mosusu oyo bapassager ya équipage ya avion elimwe avion yango moko mpe elimwe non biso kotika makambo te babengi Braza babengi Maya babi non en tout cas biso il faut tout ça la enquête sur likambo parce que ekomi lokola makambo moko compliqué pour na makambo etali sécurité ya mboka na biso à la France donc tozo dépêcher les bino 2 agents na biso ya service secret baya kosala enquête sur place bongo bamemela biso rapport baza mpe lobi problème exacteur toza na ba tozo collaboraka depuis kala toza na biso na problème te entre biso na bino pour na biso oza plaisir ya recevoir bino po toyeba mpe likambo eza likambo nini parce que biso toza manifeste na biso toza na ata eloko moko te ya Air Makana mindele bazwi avion volo elandaki direction Maya na Brazzaville pa bakititi na Maya bakoma na Maya batunili babeti lisolo na bango bato babi makambo oyo en tout cas tozoyeba te mais kombo ya Makana eza kombo ya village moko tozaka nango na kati ya mboka na biso mais que ezala Air Makana ezalaka te mais je pense que poto banda enquête bo banda yango bien dirigez-vous plutôt vers ce village là le roi kombo wana ezaki Makana peut-être que côté kuna boko zwa ba indice moko ya mike peut-être par rapport à ça ah d'accord ba pesi bango susu 2 agents mususu ya Brazzaville ba accompagner bango tina village à Makana na Brazzaville les a à peu près pourquoi vous avez un point noir c'est-à-dire 600 km ya Brazzaville ba rouler journée mobimba boyega wanzela ya Afrique ndenge ezalaka ba komiti na village ya Makana ba koma na village ya Makana ba kuti ba tuka ndenge ezalaka ba village tout ça ba nini ba komotuna mais biso tozo luka awa na Makana so bozaka na ba pilote to bozaka na avion moko to compagnie moko aérienne na komona ngo Air Makana les gars ba Air Makana ba ta village ba komoseka oh Makana Air Makana oh mais ça lango eza problème tel bo moni na suka ya village kuna ndako bo mona wana ba pilote ba kolo avion wana Makana azaka wana mais esali nini yango te ezaka lisolo to betana boyebo betale lisolo mais ye avion wana linga utu ba simba ngote avion mo muke astonga asala ngoka ne ba jouer bana ezalaka balinga muta simba ngote ok d'accord mindele toujours koluka koyeba likambo bangona kwetu ti na ndako ya tata wana bakuti pe batu bavandi liboso ya nzete ba se présenter on a biso toza batu touti na France na Roissy tout ça banini to recevoir ki lobi pa na biso avion moko Air Makana tout ça banini monsieur mais elongi na eux ezolo ba biso ozaki na équipage on a lobby on a taille casquette tout ça abi oui ngande nazaki na bino na Roissy mais yo zaki na biso na Roissy lobby mais to ebisio tozo vérifier na identité tout ça banini d'ailleurs pesa biso na nous komona apesi komona batali na papier na bango même kombo
Lakisa biso identité na yo. Abimisi carte na ye identité. Batala na identité na bakamba komaki date de naissance moko makambo tout ndenge moko. Na elongi pa mutango ezo ressembler na oyo ezalaki na Roissy. Ba bengi Roissy. D'habiter en tout cas to kutana mutu moko mais avant de continuer, botinde la biso ba image vidéo poto meka comparer moi elongi ya mutu wana na oyo tozana ya poto banda oui, à peu près ce qui vraiment dit comme vous avez poto kuti mutu wana awa na village Makana na Brazzaville. Oh, voici le mais village Makana na Brazzaville pendant que na Congo, la Congo République du Congo pendant que avait outé na Maya. Mais village en à côté hôtel village en à 600 km de Maya. Ah bon? OK, d'accord. Bon, continuer l'enquête. Tous autres la vidéo. Bah tinez bon ma vidéo. Bah vérifier na ba vidéo ezaki na Roissy. Bah tali bo ba. Oh oui. Oh bina yependa ko. Dona identité na ba mutu nenga peseli yependa. Monsieur. Mais bozaki mi balé. Oh musuza zawa. Oh mususu na kune ya kwa. Ah. Bogene ozwa e ba ke ozwa mutu ala mususu pe ba ye na ye. Monsieur yo kombo na hôtel tel identité na yo ba président. Ozalaki na monsieur lobi na Roissy Charles de Gaulle na Paris. Bon, botika na no ba blague na bino parce que biso makamona to mona ya route. Boyebi sa biso clairement. Siko avion oyo bozaki nango ba koma Air Makana to moni yango tozana na ba vidéo yango. Eza wapi? Abi oh, avion na ngaiza on a palais. Avion na eza palais. Palais bataille moi ndako moya propre ya bien mais moi ut kaka ndeka ezaka ba village. Oh. Avion ya DC10 c'est kokota awa te papa. Habiter bozela. Boke na bino malembe. Pas à côté na chambre na e. Abimi na moi avion moko ya muke asala na forme ya avion DC10 bakoma Air Makana. Ah. Minde ba habiter. Comment font la cravate, monsieur soit fumé chemise, comment toka. Mais monsieur, ma ramené aux ça toujours comprendre que oyo olobi avion oyo yela ki nango to boyela ki nango lobby o biso to moni avion amunene kiti pe na piste. Abi oui yango to yela ki mais lokwa bo frena ki biso et on a biso za ko poussa na yango to zonga ki mbangu na ndenge tozongela mais bozonga ki ndenge ni totika bino na kati ya salle d'attente oh kuna bino wana to ko expliquer bino tende tozonga ki déjà pour na bino za mystère ndenge to yangi na avion mais but na biso to yela ki na France et pour na neveu na biso moko na kombo ya tel azaka na France ça fait plus de 20 ans neveu wana tinda rambongo te neveu wana yambara biso na ba téléphone te yende to yaki kotala poto yebisa ye que non tozozonga na mboka. Oh, mais ce qu'on ne va pas, besoin qui est, abi, dans la chambre, monsieur, botika va blague parce que ma maman, beaucoup de gens sont à niveau mususu. Neveu na bino avant dans la France, ça fait 20 ans, bozana na chambre, comme on est nani, ou comme on est tel. Beaucoup zoyena. Bala Moussaya ya boye ya zana kwiti ya pungi ya libela depuis alala ki na France jour bazwa ki nano la muka kité. Bala musi yaya. Les types à la muki azo comprendre te naza wapi na kwiti ya pungi. Eh. Qu'est-ce qui se passe? Ba yena etina sa. Monsieur, bonjour. Amoni moi de mindele wana. Amoni na 2 agents de sécurité wana. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je me trouve? Atali à mon oncle Naye, à mon cousin Naye, wana wazaki copilote. Oh! Mais je suis chez mon oncle ici. Mais comment ça se fait que je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, monsieur Tika Bagé, on a biso toza bato Bagé à part Pambate. Est-ce qu'on peut voir votre pièce d'identité? Joa, fouillé dans ma poche bas à moni god Naye. Abimisi god boué. Abimisi identité. Carte naïe pendant il y a 10 ans, il y a République, il y a France, na adresse naïe avant d'arana Bondi. Oh, bah toi vas jouer adresse papa monsieur.
oyo yo photo na ye maram ovanda na bondi te monsieur dit loba na biso vérité oyaki séjour na yo depuis quand ah na Brazzaville habité ngaku nazo kamwa ndenge naza awa parce que na minute oyo nga nazo se rappeler que non naza kota la télévision lobby match ezalaki à Paris Saint-Germain na télévision na biso na TF1 nazalaki liboso ya télé nanga na palais nanga et moi si nanga azalaki na chambre azolala donc na s'assoupir kaka na télé na liboso ya télévision et voilà que nazola muka nazo se retrouver awa babi non c'est pas possible ce n'est pas possible monsieur Tikela biso ba Japon pamba ba bengi France et Yambi Bi beaucoup bien dans la préfecture il y a Bobigny parce que 93 total là nous il kambo ezane ba bengi ba pesi ba identité marambutu ba oui effectivement nous avant dans la France ça fait plus de 20 ans dans la carte là 10 ans il n'a pas de problème à travailler à Naé tout ça ah oui non monsieur mais on se retrouve à Ndeni bah oui au salaire wapi oh non na ça na Philips ah au salaire na Philips c'est wapi au cas na Bondi d'accord la zone d'activité telle ah bazu numéro à Philips va bengi babi est-ce que bobi monsieur tel oui to yebi bani la dernière fois bon mona qui pas na bile za quand babi non lobi azaki na boulot akine na boulot ti a vidé boulot na ye na 16h30 alongwe na boulot azongi chapa na ye ah ba mindele batikala kidiba type wana oncle ya jeune homme wana na cousin na ye wana bazotala ka mindele boy babi siko bondimi que tozalaki epa na bino na France mais monsieur ce n'est pas la première photo en France c'est pas la première photo qui en Amérique c'est pas la première photo qui en Australie banini totambola na biso so tolingi na n'importe quel mboka oyo bozomona oyo bino bozomona ngo miniature mais tokoki ko bongo lango ekomi pe avion normal ndenge avion na bino ezala alors bosaka na batu te nazosenga na bino na minute oyo bolongwa na village ya Makana bozonga epa na bino parce que muta violé mboka na bino azate muta yibi na mboka na bino azate muta sali bêtise na mboka na bino azate avant que bakoko ya mboka oyo basilika bozwa bisaka na bino bozonga na France mindele batali gauche batali droite bazalika bango te babina bato na sécurité mibale wana babite bozongisa biso na voici enquête na biso ici voilà bandeko na ngai jusqu'où sorcellerie ya mboka wana ça c'est une histoire vraie on a ça bino boko vérifier na ba archive ya voici pour mona Air Makana jusqu'où nazoloba makambo ya kibondoki topé ba esprit mabe topé banini existaka car souvenez-vous que le monde a été créé na moi équilibre moko boye équilibre wana eza équilibre ya positif na négatif sans que positivité na négativité za la monde n'inga existé te l'alpha et l'oméga le plus et le moins le nord et le sud donc il faut et loko ya positif ezala ya négatif ezala pour esa l'équilibre ya monde voilà natiki bino na kati ya méditation lisusu pour meka pousser moi moke ba réflexion na bino musika pour développer ya bino intelligence na spiritualité ote omoi na bino eleka na kimia na kati kovanda kimia na mabota na bino pe tomonani na mikolo ezoya merci beaucoup.